Bonsoir. Lelo tokolobela ba ambition oyo etikalaki parce que namoni que sujet oyo ezali très vaste et puis ezali très important pour bato bakwa koyeba. La fois passée tolobelaki le deux ambitions et ça que ba congolais ba entreprendre te na sitaki l'ignorance, na sitaki le manque de moyens ndenge ba congolais ba lobelaka na pesaki bino na ngai ko balayer yango disons na ngai ko balayer yango pour ekura ko changer makanisi ya ba congolais na ndenge bazulaka ba mbishu wana soki na kozonga mwa moke bien na lobelaki pona ignorance na lobaki que batu bokoka ko se former donc bo sala tout de façon que pour résoudre l'ignorance na bino surtout sur yebi logo ozolinga ko sala te kende ko yekola yango donc ko se former pour okwa koza na capacité ya ko sala à faire na eloko wana yozo mona ke ekopesa mbongo. Mais na linga kina ajouter élément moko parce que bato belé bazoye baté lelo yo information et commis parmi ba source ya richesse oyo ezo permettre bato belé bakwa ko sala mbongo. Soki lobby ezalaki ke fozala na bilanga ebele soki lobby ezalaki ke fozala na batu ebele mais lelo yo ekomi ko se révéler que moto aza na information oyo yebi donc azali kozwa mbongo ebele. Alors c'est comme ça que nangaki na lobaka ignorance ezali vraiment un frein, vraiment un frein. Alors ba congolais faut tout ça là tout lutter contre ignorance. Tout se former, tout luka information, puisque les lots qui moto par exemple une information que dans 2 ans, par exemple, bah safou et kokoma na moko 10 000 francs, tu vois. Donc le fait déjà besoin information wana, il faut ça que moto anticiper ba makamoko boye ko sala que na moment yango azana ba safou ou akoyiko teka na prix wana et akomi riche. Donc c'est pour dire que l'information et commis source ya ba richesse les loyo na kati ya monde. Alors deuxième point na lobelaki ndenge bat balobaka manque de moyens na lobaki ke mutu ye moko aza déjà une richesse. Vous comprenez que na nyonso oyo na lobaki. C'est pour cela que na ngina ajouter que mutu faut yeba alors na cadre wana ko battre la santé na yo de façon que ozala toujours na valeur ozana. Donc, si vous comprenez que vous avez une information ou se former, ou combien encore na valeur pour les gars aux aïeux na se former. Donc, mutu a une valeur, a une richesse. Il y a même temps na zawo mona bamboka lokola ba Congo Brazza, ba benga na ba Congolais ya Kinshasa na banda wa bazoye bate bazo benga na mbongo. Vraiment ba économiste baza wapi. Et je suis sûr les lots soko ke na Congo Brazza ici ba benga na ki bato ebele. Nazasi bazomona na pasi yeli bango. Pourquoi? Parce que mutu aza déjà une richesse. Donc so ozana batu belé, c'est une richesse. Alors faut oye parce qu'on ndenge ya kosalela yango. Tango na yoka ke ba bengani batu na ngola na bia bazo benga na mbongo bazo yeba te. Donc c'est pour dire que mutu aza une richesse. Alors lelo na lingi na lobela troisième élément ou troisième cause de ça que ba congolais ba kwa entreprendre. Alors je cite état d'esprit ya batu. Donc état d'esprit est un élément moko très capital pour na batu ba kwa entreprendre. Et okomona ke na état d'esprit ya ba congolais eza ndeti kaka que mutu fo azala star ou bien ayeba na pour esalaye azala bien ou bien mutu il faut akende ko beta bale nde ya mwene pesa kambongo ou bien mutu faut kende ko sala politique ba biloko wana parce que yango nde batiango en enfant et okomona que tous les jeunes s'identifient na ba biloko wana do ba projet ya ba jeunes nyonso eza orienté vers kokende kokoma footballeur vers kokende kokoma musicien vers donc oh bazomona que société zo présenter bango
baza na mbongo yango wana ezosala ke babanda kolanda yango et conditionner état d'esprit na bango. Et okomona plus que mutu makanisi na nyonso eza orienté vers sap. Vraiment la sap. Pona ngai vraiment na ebite soki ezalaki kaka pona sap na sir bataire mbe bakufa. Mais nalobi te ke eza mabe. Nalobi te ke eza mabe. Mais na mutu oyo ozangi na mbongo, il faut bongisa vie na yo. Il faut planifier babiloko. Ozokende kowela sap. Ah mon Dieu. Alors, yango wana naza koloba ke bato faut ba changer état d'esprit. Bato ebele baza na état d'esprit donc négatif, une attitude mentale très négative. Et bamonaka kaka toloba. Donc mabe partout. C'est ça, les Congolais bamonaka mabe partout. Alors, je ne comprends pas avec cet état d'esprit ce que mutu a vraiment courage à entreprendre. Parce que ce qui mutu moko aligné banda ko ça par exemple logo oyoka moi ba parole et ça la kebe cet état d'esprit qui sakata. Tout ça ce sont des paroles qui affectent l'état d'esprit ya batu. Oyo et comme ça ka attitude ya batu mental négative parce que mutu azali résultat ya oyo ye azako vivre oyo azako mona oyo azako yoka oyo azako salela ya mwana esalaka résultat kebimisa état d'esprit moko boye. Et biso tolingi koloba ba négativité trop yango esalaka ke état d'esprit na biso ezala vraiment très négatif. Okomona par exemple obandi eloko moko bandi osala mutu mosusu azo critiquer kuna azoloba eko simba na ngote yakanisi ye boye boye. Tout ça ça affecte l'état d'esprit ya batu et esalaka ke ekwa ko freiner mutu amona makambo oyo donc na sens toujours ya mabe. Faut koyeba ke ndenge misu eza pona biso to mona babiloko oyo to simbaka oyo koyiko palpe boye ndenge esprit e permetaka biso to mona babiloko oyo koyiko simba te. Par exemple oyo eza matériel te. Alors soki misu na yo eza mabe moyen omona eloko ezate. Et soki état d'esprit na yo peza mabe moyen omona opportunité nini ezate. Parce que ndenge elobami na Bible que soki lisu na yo eza na état ya mabe elakisi ke nzoto na yo eza na kati ya molili. Donc soki état d'esprit na yo eza pe mabe okomona ba opportunité te ya ba faire parce que ndenge nga na lobaka ndenge ezaleli bo comprendre lo ndenge na loba que opportunité ezali lokola ovule ndenge ezalaka na spermatozoïde. Alors nako comparer ovule eza lokola opportunité, spermatozoïde eza lokola action. Soki yo ozokuka komona ba opportunité te na esprit na yo, ça veut dire que action peut okosala te et mwana pe akoya te. C'est pour dire que mutu po avancer il faut yeba ko saisir ba opportunité. Ba opportunité eza nzambe ne mutu apesaka yango. Et soki ekomi osali action aux résultats. Donc rencontre wana ya action na opportunité yango epesaka biso ba résultat yango permettra biso to sala ba faire osala activité o izo kopesa o mbongo. Alors soki yo comprendre réalité wana te ozaka na état d'esprit o eza très négatif, sache-le que tu ne sauras pas entreprendre. Alors nenaki na lobela plus pona batu oyo bazalaka bloqué à cause ya toloba ndenge azomi monela ye azali azokanisa. Donc azoko se sous-estimer. Batu bele ba se sous-estimaka. Alors que azana capacité à kosala affaire ya kosala eloko oyo ko permettre même batu bakamwa. Mais le problème ezaka état d'esprit na ye ezake azoko se sous-estimer
aza komona ndete aza na valeur te, alors que na uti koyebisa bino yango kala mingi te awa mutu aza na valeur makasi, mais état d'esprit na ye soki azo se sous-estimer akwa ko entreprendre te. Et ba cause ya ko se sous-estimer wana ezali pe kaka dû ya société na biso, ndenge to traiter la bato, ndenge to finga ka bato, ndenge to kitsa bato, ndenge to minimiser bato. C'est ça qui fait que bato ba se sous-estimer amona lokolo eloko yo azo sala et ko pesa nango te, bato ba ko finga ye ou bien bato ba ko se plana nango te. Alors que soko bimi na état d'esprit wana, je crois que akosala ba merveille pe akosala eloko moko ekoko kamusa bato. C'est pour cela que nazo ko interpeller bato bobima na ba attitude mentale négative. Et yeba ke de yo moko ko kosala ke omi mona kozana valeur pour sala ba action oyo ko permettre lobby bato ba kama. Et ndenge na loba we tant ozo sala faire zwa ngolo ngolo zo aider bato. Donc o aider bato belé. Et yeba ke kokoma na mbongo ezali plus ozo ko aider bato, donc zwa ngolo ngolo sala faire. Donc zwa ngolo ngolo zo aider bato. Donc plus ozo aider bato, bato bazo bika grâce à faire na yo, plus yo pour ozo ba moyen pour satisfaire ba besoin na yo. Donc kokoma na mbongo ezali en quelque sorte ko aider bato belé pour ba satisfaire ba besoin na bango. Yopé ou satisfaire ma besoin na yo. Donc pour l'état d'esprit, il faut vraiment battre tout ça là tout ça là positif. Faut pas qu'on a les négatifs partout. Alors il y a monde au ça là que ko entreprendre ko activer volonté na pour ça na courage ya ko entreprendre. C'est comme ça que je peux dire là-bas parents tout. Cessez de kufinga bana na bino. Cessez de sous-estimer bana na bino na donc ridiculiser bango. Eza ko créer état d'esprit moko boye oyo ko banda ko empêcher bango basala ba action oyo ko permettre bango ba bonga na vie. Et koza lokola frein. Donc pour alongola yango eza lokola effort moko makasi mental. Alors parents keba so ozana mwana koluka jamais okoka ko kumisa peut-être mwana mususu par rapport ya ye, donc okumisa mwana mususu par rapport ya mwana na yo. Pour ce que oyebisi par exemple okumisi par exemple mwana na yo, mwana mususu na misa mwana na yo oyebi ye azala kitoko wala tala kitoko. Mwana na yo okanisa ndeko lata nde mutezaka bien. Donc soko bandi ko lata bien nde osepelisa papa. Alors attention, na ndenge to créer un état d'esprit sur ban et battu belé bakola un état d'esprit wana. Ah je suis en train de parler. Les gens sont en train de voir ou d'entendre ce que je suis en train de dire. Yo kanisi misusu bazo ebelé bazo lekisa maramnazo ba pona ni. Po état d'esprit na yezo permettre été donc akola bongo te à faire pour na ye soit ça mystique ou bien ça pour na bato mususu ou bien ça c'est ça. État d'esprit na yende za bongo. Na roloba par exemple que non, il faut investir tant aux sala parce que dans moment où on a la capacité ya ko investir pour ça na mbongo. Ozana l'argent gazeux batunanga ba yebi, l'argent gazeux. Donc ozana gaz. Mais tellement que akola na état d'esprit moko négatif ou attitude mentale moko négative akokokate, c'est un combat na quatre esprit. Donc, à cause de l'autre au moins je ferai ça plus tard, et au moins temps et l'équipe, à cause de ça la moti. Donc, je suis en train de parler pour boyer baké, état d'esprit na bino go bundisa yo, état d'esprit na yo bundisi yo pour ko réaliser ba objectif na yo ti. Même si yo investir état d'esprit na yo lobby to faire du monde des alliés. Donc, ton coup fa lobby et bundisi yo. Même si on investir, au lobby, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Et bundisio, ce n'est pas toi, ils ont état d'esprit, tout ça, c'est ce qui fait ça. Alors, à partir, il y a l'élo, je vous dis de changer votre état d'esprit, parce qu'il y a un mot, ils ont freiné yo. Opportunité égale ovule, action égale spermatozoïde, et comprenez, combinaison en
nini epesaka. Donc je ne peux pas aller plus loin à expliquer bino nyonso, je dis et je vous remercie.